Anthony, oh, qui était le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Qui ose venir avec l'arme. Qui ose venir avec l'arme. Même si c'est le fils du président, on s'en tape, nous. Nous, on vient là pour s'amuser, wesh. Mais c'est qui a tiré? C'est Anthony qui a tiré. Hey, tu cherches pas la paix, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mon père, c'est un général, hein. Je vais publier ça. Je vais publier ça. Nos affaires sont à l'intérieur, putain de merde. Il y a Anthony Tshisekedi Ndinga Bomaki Mutu na boîte de nuit na Kinshasa. Papa Congolais, l'histoire on a zobeta histoire ya lokuta te za histoire vraie. Omoni na mokili biso bato to luka quand même Nzambe hein. Tozaka na principe moko o balobi ko sala na moninga te eloko yo kolinga basala yo te. Elingi kolakisa nini? Elingi kolakisa ke mwana oyo soki serveur oyo babetaki masasi azape mwana ya moto oyo abotaki ye ndenge babota Anthony Tshisekedi. Bana oyo babetami lokola mwana oyo Gigi Lito azali pe mwana lokola Anthony Tshisekedi. Mwana oyo Chris ba enlevaki bango na bana mususu bazali pe bana na biso ya Congo lokola Anthony Tshisekedi. Il faut pas tout vivre lokola ba nyama. Elinko laksani ko vivre lokola ba nyama, vérité ango liboso na biso to boy kondima vérité wana parce que toza ba sentimentaliste, parce que to lingi to beta maboko neloko moko ezangi mutuna makolo, parce que to lingi ta mususu to mi lingisa na batu moko boy oyo bolingo na bango eza vraiment na impact mon côté. Anthony Tshisekedi ake na boîte de nuit na 2 h du matin. Akuti bana wana Chris na baninga na ena fille oya gabonaise azalaki copine Anthony Tshisekedi il y a quelques années bakabona na bango mwana wana koma na ekobima na Chris. Et tant bazaki na kati ya boîte bamoni Anthony akoti na bandeko na ye Clarisse wana da ba misusu bango lobelaki bango le côté parce que bayebi ke bazana bango lisusu na bolingo na Anthony Tshisekedi te. Et ko vanda ya bana wana bavandaki et sepelisi Anthony Tshisekedi te. Quelque temps après, banana bamoni ba moura baye ba encercler bango. Le temps ba moura ba encercler banana wana ba trouva kango étrange. Oh, ndenge ni ba soda baye ko encercler bisobu. Le temps bango bazo loba Anthony Tshisekedi aye akomi ko menacer Chris. Moninga ya Chris Gigi Lito ayebi Anthony ayebi te ke Anthony na camarade ne bazana ba problème aye vers Anthony atuniye il y a quelque chose qui ne va pas. Kotu na Gigi Lito atuni Anthony azui a kamolie litoi. Mobali lokola ye. Gigi Lito azui li kofi a beti Anthony. Aussitôt a beti Anthony li kofi Anthony a komi kobeta masasi. Ye Gigi a ngunzami na se ba misusu wana nyo sotalaka masasi beti mutu kozo position na ye. Tango beti li kofi mbala mo ba moka bazui mwana wana Gigi babandi ko beta ye. Ba betiye bazui mbeli ba chubie na lokolo tellement ba betiye ba to ba sauver ba kimisa eza batu ya boîte ba kolo boîte de nuit soki ba garde pardon ya boîte de nuit nde ba kimisi mwana wana Gigi Lito et aussitôt tant massa se beti panique wana ekoti na boîte bazui prince au Congo Anthony Tshisekedi ba kimisi mbangu abimi. Tout le monde a vu dans la vidéo ndenge bana wana bazolo ba Anthony aza déjà na voiture kuna banana pe bakosaki oh ya moi ça zoom mat escalier azolo ba non le fils du président a beti masasi etc.
ezaki scénario. Ba témoin le quoi ba Gigi Lito wana ba Eric wana ba Chris wana o banki ba lever bango ba kena bango parce que soi-disant moi na président ACP la kité ko mona moi na camerounaise wana na Chris wana ndenge ba kena bango wana baza bana ya mabata bona droit ko lobate e mo bo ajisaka lokola ba parents bo ajisaka lokola ba humain ba maman ya bana wana ba botaki bana na bango pe nde bino bo botaki Anthony na bino bo mona spécial pour bozui ba incompétent tata na ye bo pesi pouvoir. Donc, on a droit à Kolobate parce qu'il a présidenté. Anthony se permet de tout Nicolas, une histoire de tulle. Il faut tellement, aya, aller à bêta bana batou, masasi, à ça la désordre parce qu'il y a Anthony, à ça nani na RDC. Congo comme royaume pour Anthony, bandarosa, ba loi tia, comme ça, masasi. Mais on le cherche à l'est, hein. Il devait partir en l'est, Kobunda Bitumbakuna. Ba botoli ba Bukavu ba Bunaga na ba Goma, et lui c'est quand même Tekosima Mundu qui kobeta batou, et il est à Kinshasa, il fait quoi? Fait des bottines na estet. Pas qu'il y a ça qui criminel, les kuna boumaba M23, à botola mabele. Et il y a des parents, oh bazana ban appel le quoi bano, le quoi la serveur oh ba beti ça c'est injustement, le quoi la bano bazo torturer bango inutilement. Ba jana bo sali ya ko botola ba téléphone ya ko zo image na boîte. Bino bokanti ba yebi yango te ba yebi yango. Mais il y a justice moko ezali au dessus ba justice nyonso. O eza corruptible te. O yoko faire payer bino. Bon matabo kita. Tant que biso sozo le tala na cette kota ramabele, il y a un Dieu au-dessus de tout. O ya fouti saka biso, o esengeli pour chacun de nous. Pourquoi vous mona bana baninga le quoi ba soso le quoi mabata? To la ki na dossier à Francis Abilio awa. Bo bomi mona bato injustement. Et pas à Gaël Nabino wana protégé par le même Anthony Tshisekedi et Christian Tshisekedi. Ti de l'on wana ana kenda sans suite. Boye na histoire à Chéribert au Kende. Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, ceux qui va simbi à l'embang boye na l'État. Ko funda bat na ba parquet, etc. Le long mwana nabino aye, criminel nabino, bandit nabino oyo, Koulou na Anthony, a beti ba na batu masasi, ba lo bate pour une histoire qui ne tient ni la tête ni la queue. Mais nyonso wana, bozoe kolobake non. Bino bo mona ki Anthony, donc toutes ces personnes qui disaient Anthony a beti masasi, ce sont des malades mentaux. Ce sont des gens qui n'ont pas de tête alors. Bango ba akina ye ba mona ki wana baza ba zoba ba ebite. Bino bozana ba Facebook na ba nini bozoa ko lakse biso amour moko inutile. Bino nde bo yebi ko leka. Boni bo unime bo bona mi temate. Boni bo sans cœur boye. Bo tia bana na bino na place à serveur ona ba beti masasi. Ero boninga bo kata bilamba te. Bible lobi on te mesurera selon la mesure dont tu mesures les autres. Si que l'autre modèle année comme la bana bino onyo sozo fungula monokazo ou encourager Anthony na bu chafu tant qu'on sopa makilo bota bana mama o simba makila mwana o lolenge ya serveur wana o fele asimbi o ko simba makila no lolenge moko ba chubi mwana na bambeli na lokolo yebi likambute bo mi tema te bonini bino ba congolais bozana mi tema tant que boboti bana moi que Dieu n'existe pas. En moins que l'ilobon nzamba lobi, on te mesurera selon la mesure dont tu mesures les autres. Et ça n'impacte. Sauf que ça n'impacte. Kota likambo, défendre Anthony na lokuta. Oko simba makila ya mwana na yo. Oko yoka pasi ya mama ya tata o asopi makila mwana likola mwana ya Koulou na Anthony. Comment bino ba Congolais boa ba sadik boy? Comment boa na mitema te? Comment boa batute? Likola ba sepelas na bino likola ba bolingo mo initi boluka ya batu moko incompétent mi yibi moko batu mo bazanga tina. Hein? Bino bomo ya loka malamu Antonia sel po betele maboko. C'est quoi cette racaille? Hein? Auteur ya makamyo so bomoni peuple congolais ya kobomba te eza Anthony Tshisekedi. Il était là, c'est lui qui a tiré sur les autres. Nicolas a une histoire ya mwasi na ya gabonaise zakine kalawa koma makango wa Chris. Yo akina mwasi kala bosi bobu ni likam ni ko beta baninga masasi. Hein? Balo te parce que ya buzana tata na incompétent mo bazo yiba kambongo pa pa ba. Wazo kokata ko tia kuanga na maité. C'est quoi ces idioties? Olongwa kuna bande de sorciers.